innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC. Compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse alela yango minu na nenga kosakana te di ekomande domaine na ye. Après réception, il y a premier Airbus A330, oyo CAA yaka nango, mikolo eleki, yango nde suki saka masolo, ndi melangai mwana Kongo que CAA a outil lisusu ko bambo la koko na botu, na domaine aérien, avec arrivée P réception, il y a deuxième avion esika Airbus A330. Ah! Airbus A330, deuxième frappe yango yo, ya mokwake na mapate RDC, ya boebon di melangai que mon côté na terrain po ezalana nute et comme les lontimba nanzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso yaka yango yo bozwa lix ezanango neti soki o matio kitana ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobanda na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boye bape bosimba que Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomodaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya bafaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA et komie eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali pona bino bosalaka bafaire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo uti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi Très bien, j'ai représenté devant ma poste télévision, on a bien représenter un faux la journal, peuple mbote, na bien bisika nyonso bozwa misika c'est fungula basangola biso boye bake na Assemblée nationale ba déclarer qui recevable proposition ya mobeko oyo esolobe la procédure pénale pe etindamaki na commission PAJ pour na toilettage pe enrichissement nango ndenge erisi matindemi atalisi. Venir ba déclarer qui recevable proposition oyo ezali kolobela procédure pénale boye etindami na commission PAJ pour na toilettage pe enrichissement ezalaki bongo na plénière et outi koleka présidé et pas ya honorable André Mbata premier vice-président ya chambre basse ya parlement point moko kakande ezalaki inscrit na ordre du jour examen pe adoption ya proposition ya loi oyo ezali ko modifier pe ko compléter décret ya le 6 août 1959 oyo ezali kolobela code de procédure pénale ezalaki bongo initié na proposition ya loi oyo epai ya député Juvenal Munobo oyo apresentaki économie na yango pona essentiel nouvelle modification oyo ezali ko proposer epai ya député Munobo ezali ko viser mingi exemption ya ba frais nyonso ya justice en faveur ya ba victime ya violence sexuelle pe violence oyo ezali basée sur les genres ba témoin ba violence sexuelle pe ba personne oyo bazali ko vivre na handicap permanent ba veuve ba orphelin oyo bazali abandonné bango bazana dévolution successorale mon côté oyo ezali bongo significative ndenge bazalaki pourvu pe lisusu ba personne ya troisième âge oyo bazali ko vivre na ba homme de vieillard topé oyo bazali abandonné na ba progéniture na bango proposition oyo ezali ko modifier code de procédure pénale et ezali ko viser amélioration ya accès ya justice oyo ezali bongo défi moko réel na République démocratique du Congo pe na ngambo mosusu protection légale ya ba groupes sociaux vulnérables objectif oyo mibale ezali kokende na ligne droite ya vision ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo
pe programme quinquennal ya gouvernement ya république ezali bongo pona kolite contre ba violence sexuelle mingi penza contre impunité oyo ezali ko entraîner makambo ebele ko améliorer accès na justice pour ko protéger ba plus faible, c'est-à-dire bato oyo bazali vulnérable ba paiement ya ba frais ya justice oyo ezali bongo eloko moko ezali ko constituer handicap to pe frein epai ya bato ya ndenge na ndenge surtout ba oyo bazana misolo te bosimba ke ba question ya fond ezalaki bongo corriger par exemple article 123 bis oyo ezali violation ya constitution pe article 59 ezali kokota na conflit na article 4 ndenge député Daniel Mbao Sukisa a relevaki bosimba ke na suka ya exercice oyo proposition ya loi ezalaki déclaré recevable pe etindamaki na commission PAJ ya Assemblée nationale. totikala kaka na Assemblée nationale mpona kosignale bino que jeudi 20 avril plénière ezalaki organisé epai badepute nationaux baexaminaki mpe baadoptaki projet ya loi oyo ezolobela réserve ya armée mpe défense ya république démocratique du Congo mpe mobeko ezolobela création ya ordre national des héros nationaux mpe baexaminaki mpe baadoptaki lisusu proposition ya mobeko oyo ezali kolobela création ya ordre national ya léopard badete élément obokozwango na édition na biso ezali koya na ngango musubo sengeli koyeba ke premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenga yambaki mokola mercredi 19 avril kuna na primature secrétaire général ya organisation ya ba état d'Afrique ba Caraïbes pe Pacifique monsieur Georges Kebelo bonanda ba détail ya élément oyo. Délégation oyo bakumbamaki epai ya vice-premier ministre ya ba affaires étrangères Christophe Lutundula apala o responsable ya OEACP oyo ayaki kotalisa solidarité ya organisation na bango na République démocratique du Congo surtout na période oyo ya agression ya Rwanda sous couvert ya ba terroriste ya M23. Secrétaire général ya OEACP a encouragé gouvernement ya Jean-Michel Sama Lukonde Kenge na ba effort nyonso bazali kosala po na restauration ya kimia pe sécurité na étendue mobimba ya République démocratique du Congo. Au responsable ya OEACP a félicité premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge na lolenge na ye azali kokumbela ba affaire ya état na kati ya gouvernement na ye bosimbake na entretien oyo premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge azalaki informé na accord ya partenariat entre OEACP na Union européenne oyo ba négocier yango depuis 2018 ti lelo nanu basina yango te. Premier ministre a mimonisi réceptif vis-à-vis na interlocuteur na ye oyo a encouragé bango ya kokoba na conclure na accord oyo na Union européenne pe lisusu a remercier na sensibilité ya OEACP par rapport ya ba problème oyo République démocratique du Congo azali ko traverser na terme ya kimia pe ya solidarité. Na cela seni bosengali koyeba ke président ya commission électorale nationale indépendante seni na mokusemo ya mboka Denis Kadima a échangé qui mercredi 19 avril 2023 na représentant ya résident ya ba programme ya ba Nations Unies pour le développement PNUD na mokusemo landa ba détail longo na Stéphane Kande PRC Mapindem. Ezali visite ya courtoisie pambate esali déjà 1 mois et demi depuis naye na République démocratique du Congo. Ezali na devoir ya ko-présenter ba civilité et pas ya président ya Seni surtout ndenge tozali en partenariat na pesaki litoi nanga vraiment pona koyoka évolution ya processus électoral événement oyo important pour le développement ya République démocratique du Congo PNUD azali ko gérer projet d'appui ya cycle électoral oyo ezali ko talisa partenariat et longona Seni. Président Denis Kadima a présenté qui orientation na lolenge nini azali komona malamu pour le développement ya partenariat oyo soutien oyo ya PNUD ezali na droit ya koporter institution oyo ezali ko diriger ba élection et salima na transparence nyonso wana maloba ya Damien Mama liboso ya ba journaliste na bobiminaye na entretien oyo asalaki elongo na président ya commission électorale nationale indépendante na ndimi ke collaboration oyo entre PNUD na Seni et kosala ke RDC azwa ba élection
oyo ekosalema na environnement moko ya calme pe ekozala bongo garantie na transparence crédibilité pour la République démocratique du Congo. Bosimba ke na second temps deuxième vice-président ya CENI Didi Manara Linga a président qui réunion moko na délégation ya PNUD wapi pai Madame Rokia Yedeng représentant résident adjoint pour na kosala point ya mise en œuvre ya projet d'appui ya cycle électoral. PNUD et Sengebo ke projet passe bazali bongo kozela ko contribuer to ko rendre processus électoral ezala bongo na transparence moko pe ezala apaiser peut soutenir CENI na arbitrage ya ba conflit ya sécurité ya processus électoral kasi le sous pour renforcer inclusion pe participation pour na ko réduire ba risque ya ba violence bazali kolaka soutien ciblé stratégique ya ba Nations Unies na commission électorale nationale indépendante pe ba partie prenante mosusu. Kaka na ngamba CENI bosengeli koyeba ke président ya commission électorale nationale indépendante Denis Kadima a sololaki mardi 18 avril na délégation ya entreprise Meta oyo bazali ko regrouper ba réseaux sociaux pour la détail et le monde la Stéphane Skande pe RC Mapindeni. Rapprochement entre des institutions Oyo et Zali s'inscrire na logique ya ko réduire ba désinformation pe ingérence électorale na utilisation ya ba outils numériques ya Meta. Numéro 1 ya centrale électorale après ça qui synergie Oyo et Zali kola tanzoto entre institutions na groupe ko pour na ko matérialiser na nzela ya formation oyo ezali organisé kaka na journée na bénéfice ya équipe ya communication ya CENI wapi epai quelques agents pe ba cadre nyonso ya supervision ya directeur ya cabinet Dieudonné Chiyoyo président ya CENI a remerciaki Meta oyo ba bousculer ba programme na bango po na kobongesa temps oyo esengeli na ko dispenser formation. Directeur ya cabinet a souligné qui importance ya première force oyo ezali bongo ba outil numérique et commis incontournable mingi na contexte électoral. Madame Sido Ide Balkissa, directrice ya ba politique publique ya Afrique, a expliqué que plus de 40 000 personnes dans le monde bazali ko travailler na domaine ya sécurité ezali 3 fois plus que 2017. Abakissa ke na entreprise 40 équipes bazali impliquées na travail. Azanga kite ko rappeler que tozali kozwa ba leçon ya ba élection oyo elekana déjà na Afrique pe bisika mosusu apesaki ndakisa na scrutin oyo elekanaki na février na Cameroun, Canada, Inde, Indonésie pe Union européenne. Bakisa ba élection ya mi-mandat na États-Unis nyonso pona ko améliorer expérience pe utilisation. Madame Jeanne Elon Oyo azali responsable ya programme ya ba partenaire ya confiance ya ba collègue na ye ya ba politique publique Afrique francophone. Ilunga Mpanya pe Judith Mongala responsable ya partenariat gouvernement ONG na maloba moko ye atiaki accent mingi na ba différentes méthodologies ya mosala na ba tâches bien précises pe kosala ke ba objectif clé et ko empêcher ba ingérence ko supprimer ba contenu nuisible pe ko limiter désinformation oyo ba ko kipe ko améliorer transparence et sengeli boye ba kesir 3,7 milliards ya ba utilisateurs Facebook koleka ba moitié ya population mondiale soit 204 millions bazali localisés en Afrique. Évangéliste itinérant honorable Néron Mbungu Atea qui s'engomala dimanche 16 avril na église La Racine Invisible au Ezamikuna na commune ya Kisenso. Erité Mapindeni. Église La Racine Invisible oyo ezwami na quartier Kisenso Gare na commune ya Kisenso ezalaki honoré dimanche 16 avril eleki na présence ya évangéliste itinérant député Néron Mbungu oyo azalaki invité na culte oyo esalemaki awa po na kotia liloba na Nzambe na bokomi na ye na kati ya etonga oyo évangéliste Néron Mbungu azalaki bien accueilli epai ya responsable na yango pasteur Dani Nzita elongo na bandimi nyonso na sima ya ko présenter na délégation na Mobimba amemaki évangéliste Néron Mbungu azwaki maloba po na kotia liloba na Nzambe
na message na ye alobaki na Psaume chapitre 133 verset 2 motei ayebisaki na bakristo batia elikia na bango epai ya tata nzambe na makambo nyonso oyo ekoki kokomela bango. Mokambi ya église la racine invisible pasteur Dani Nzita atondisamaki na esengo mpo na mateya oyo mfumu abanga moyo apesaki na kitu oyo. Il nous a surpris. Au moment où Yesu ayebandaki koyebisa baai kolike akosekwa. Mais tantôt bango banaki kondimate. Mais tango Yesu asekwi bazondima pe karaté. Et tango Yesu ayeko mona bango na kata ndako bazondima pe karaté. Bon, Nerombunga sipa ne biso de ce matin aye a visiter biso. Tozaki débordé na kata Sengo. C'est un homme de Dieu. Un homme de Dieu qui a des charismes. Et nakatna maloba oyo ate biso alobi na biso sur l'encouragement ya koyeba na ko espérer pa Nzambe. Na nsima ya mateya pasteur Dani Nzita azongisaki ebele ya matondi epai ya orateur du jour évangéliste itinérant député Néron Mbungu pe na ba membre nyonso ya délégation oyo ba accompagnaki ye. Boye mokambi ya liboso ya église la racine invisible azangaki pete kobondela po na bango nyonso pe kosenga na Nzambe apambola bango nyonso. Selon pasteur Dani Nzita évangéliste itinérant Néron Mbungu azali na ba qualité ebele apesaki elaka ete akozonga lisusu na poso oyo pona kokoba kote ya bandimi ya lingomba oyo babengami la racine invisible ezwami na kisenso. Congo pour Christ CPC longona évangéliste international Jean-Oscar Kiziamila Kibila baza kolengela mobangela la campagne d'évangélisation kuna na stade de Martyrs. Sango, ya CPC 2023, Congo pour Christ, avec l'évangéliste international Kiziamila Kibila, Jean-Oscar, L'homme de Dieu, l'homme de feu. Yoka, CPC 2023, grande campagne d'évangélisation et de guérison miracle. Kanga date malamu, du vendredi 18 au dimanche 20 août 2023 à partir à 12h Ngenga dans stade de Martyrs. Et c'est le seul rendez-vous. Il y a prière pour la mboka, et prière pour la famille. Blocage, stérilité, paralysie, malade et oumeli. L'évangéliste international Kiziamila Kibila, Jean-Oscar Alobi, si ton Dieu est mort, et c'est le mien pendant 3 jours à CPC 2023 dans le stade des Martyrs. Kobo Sanate, conférence des ministres, des serviteurs et servantes de l'Éternel du 15 au 17 août 2023 dans le quartier général. Il y a ministère la puissance du nom de Jésus-Christ. Oyo et Zoami, na croisement Capella et chaussée de Guimoueza numéro 8. Quartier Yolo Sud, commune à Kalamu, référence Maître Taureau. Ah! Pour la CPC 2023, Gana Zangate. Dans le cadre de 30 ans, il y a société, il y a aviation, CA, où ils allaient composer dans le 9%, il y a la Congolais Info Lingala Lelo et Meku composanté, il y a le cadre, le directeur Nango. Ils ont batebele balobaka ke ba congolais devant bongo bazali capable ya ko manifester banti valeur ebele kasi affirmation oyo ezali contredit na CAA po ba blatiner en tout cas bazali ko pesa confiance na congolais pe mingi penza na mwasi congolaise totala bongo na domaine ya caisse tozali bongo na mama Ambroisie Ifili oyo azali bongo caissière na cargo ye azali bongo 13 ans na même poste oyo ezali ko démontrer que ba blatiner en tout cas ba pesier confiance pour que asala musane na ndenge ya malamu koti na compagnie oyo na 2009 na sali 13 ans soki na wumeli na caisse pendant 13 ans
ezali nde kozala bosembo. Il faut kozala bosembo na caisse. Il faut kozala sérieux na caisse. Il faut kozala honnête na caisse. Il faut kozala pe na rapidité na caisse. Ba client ba koye belé, ba mususu balingi bafuta, ba mususu balingi basala boye, ba mususu bazoloba loba, yo si il faut kozala maîtrise mingi na caisse. Parce que si ozana maîtrise te, oza likolo, moyen on fonctionner bien na caisse ezate. So il faut oza mutema, munene te, oza mutema mutema mbangu, mutema ya kolinga te kozangisa eloko, oya kosala mabe na caisse. Okoko zangisa ata mbongo, me mbongo wana eza yo te, mbongo eza compagnie. Yo zanga me mbongo ya compagnie pesa. CAA Bandi Muke, lelo azali parmi ba société en minene ya RDC. Kasi lolengeni ni CAA a évolué na secteur ya comptabilité pe ya caisse. Bon, tango biso to bandaki na caisse, mosala ezalaki mingi ndenge ezali lelo te. Tango to bandaki na système moko ya Unix, mosala ezalaki na C. Ngape na bandoke na caisse centrale te. Bato a recouvrement bando ya kozwa mbongo epa na ngai bazo memango. Tolongwe wana tozi formation ya Unix. Na Unix pe ndenge moko. Eza bato a recouvrement bato bazo ya bazwi mbongo. Mais tango tozi susu formation mususu, professeur mususu, mutu mususu awiti Il Maurice. Aye ko lakisa biso Monsieur Laurent, aye ko lakisa biso ndenge ni na ko saila Margot, système échangé. Fret pe eye belé. Ba client pe ba ye ebelé, po ba avion pe eye ebelé. Alors na tango wana musale komi ebelé, et puis na futraka ba fret arrivé na fret départ te, na futaka pe ba LTA oyo ba salaka batindela ba client ba facture, po ba client ba ya ko futa na futa rango pe. Donc na CAA mwasi azali ko kipe ba poste stratégique pour azali ko mériter yango. Vraiment na CAA mwasi azali mise na ba condition ya malamu pour apesa ba résultat ya malamu. Kin wifi ezali internet ya qualité yango eza na rapidité na ndenge ya kosakana te. Iganse. Makambo ya kokende kosomba mega na coin po eza perte ya pamba. Boyo kelanga eloko oyo Kin Wifi eye pona ko résoudre ba problème na bino nyonso na oyo etali internet. Ba memeli bino internet ya haut débit fixe par satellite partout na République démocratique du Congo, ata na fin fond kuna même na bozoko, toujours na vitesse ya nyama na 50 mégabytes par seconde. Bakisa likolo nango bonus data la nuit ya 150 p 300 giga de 22h à 6h. Bobo solo la kitoko bo travailler nelengi pe o télécharger biloko nyonso oyo zanango posa na ba entreprise, bar restaurant, hôtel, église même na wenze. Bo partager connexion à ta quartier mobimba po Kin Wifi internet assuré vitesse ekuba yango ekata na kate toujours intact. Boka te o po ba installation nango eza très facile et pas wapi ba installateur baza partout na République démocratique du Congo na kit complet nango mobimba. Ata oza na mboka, ata oza na Kinshasa, moyena antenne moko ya moke na modem oyo boye, place nyonso oza na zamba, oza na forêt équatoriale, oyo kozwa internet na yo à partir ya parabole. Soko osombi antenne na yo bakoya koinstalle yo. Soko oza na mboka, oza mpe na baingénieur indépendant bazala na disposition na biso mpona koinstalle antenne. Kuta Kin Wifi na rond-point Forestcom na kati ya immeuble La Brousse na commune ya Gombe oza mobimba. Stribi. Mariage pour la vie ezalaka présenté par révérend pasteur Micho Olenga Kunga boyebake eza magazine moko esalami mpona kosunga babala ni Michael Bustoki.
ngonga ekoki ngonga ya bamarie to ya babalani ngonga na bino boza koaspire na libala ezala bino oyo boza na kati ya libala kasi ekomeli bino bololo. Mariage pour la vie, ma vie na mokuse, magazine télévisé pour na bamarie yango yo eye avec l'homme de Dieu bobenga le coach Pasteur Michaud Olenga Kunga aza kopalola bakati vedi bakati mini nyonso na oyo etali libala. Magazine spécialisé na masolo etali libala pe famille eza kotraite ba conflits conjugaux ba problème émotion makambo etali intimité etali mbetu o papa kokaka na ete o mama azalaka propre te o couple komi pene ya kokabwana mpona kozanga koyokana. Mariage pour la vie avec le coach Pasteur Michaud Olenga Kunga ne solution. Basi ebele baza à la base ya ba malheur pe ba souffrance ya mibali na bango soki Eve avanaki pembeni ya mobali na ye diable angozo accepter ya kokwesa bango. Rendez-vous pesika se moko mpona kosukisa ba problème conjugaux eza se awa. Pasteur Michaud Olenga Kunga le coach aye kolakisa bino libala eza kitoko libala elengi libala les lieux où il fait beau vivre esika malamu bolula libala ozana ba problème intime bulu yeke koti na couple bokomi pene ya kokabwana oyebi to solola na nani. Pasteur Michaud Olenga Kunga atieli bino coaching en place ko hésiter komona ye te okozwa ba orientation ba conseil ya mokwake mikolo nyonso atikeli bino espace oyo bokoki komona ye face à face bobeta masolo ya kati libala elengi chwa kisi ya libala totosi mwasi mosusu yokobala nzoko misomeli wana pono tozana communiqué moko awa bolanda lecture nango. Direction générale ya Info Lingala journal ya peuple pona peuple bazali ko recruter ba journaliste pe ba marketeur ba nyonso bazali intéressé pona kosala mosala na Info Lingala bokoki koleka ko déposer ba dossier na bino na avenue Bokuma numéro 32 quartier Matonge na commune ya Kalamu, référence Bibi Play. Depuis ya ba dossier et bandaki depuis le 10 avril pe ezali kokende kosila le 24 avril 2023. Boyi bino nyonso bo sepeli kosala na Info Lingala journal ya peuple pona peuple bokoki pe ko benga na ba numéro oyo 089 981 63 47 topé 09 98 71 93 52. Communiqué oyo ezali signé et pas ya directeur général ya Info Lingala Michaud Olenga Kunga. eloko nini esila rate journal ya pepe mpona pepe yango ekomi na suka merci mingi na Igor Ntingi oyo azalaki na nsima caméra montage esimbamaki na Christian Kiangebeni pe pitu monsi ya journal ya pepe mpona pepe ezalaka supervisé epai ya Héritier Mapine mpe coordonné par Stéphane Skande bandeko botika malamu au revoir. Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC compagnie africaine d'aviation se ana mokuse alela yango minu na nenga kosakana tedi et commandé domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo ke CAA auti lisusu kobambola kokodikoko na ebotu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion esika Airbus A330. Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boyebondi melangai ke mon côté na terrain po ezala nanu te et comme il est lontimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso yaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki omatio kita na ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobana na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boyeba pe bosimba ke Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomodaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme
ennui, fatigue, okotikala koyoka yango te. USB na pointe pour le chargement ba téléphone, tope ba utilité mosusu. Airbus A330 ya mibale ya CAA ekomi eza na 2 classes, first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame, pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges. Classe économique pe ezali pour na bino bosalaka ba faire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka. Sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA. Avion ya sika oyo euti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo. Bana Congo pe bapaya basepeli. Ah oui, CAA mfumu na ba innovation. Deuxième avion Airbus A330 yango ekomi.